quotidien. Alors, dans ma communauté, oui, c'est une chaîne internationale, toujours dans notre émission à nous le micro, le lot de là. Par comportement, il y a un pasteur face à l'église. Donc, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de deux personnalités. C'est avec eux que nous allons changer sur ce sujet. Alors, je commence déjà à présenter le premier intervenant pour vous. Bonjour. Par contre, on peut se présenter pour n'avoir pas le débat et Merci maman pour la parole. Je vais présenter donc, si nous avons vendu à votre place, émission, nous allons passer nous ça. Nous allons avoir les trucs, nous allons voir les mots après des trop beaux pour parler comme on va faire. Voilà, de l'autre côté, on a aussi un pasteur qui se présenter. Oui, bonjour, maman journaliste. Donc, c'est Féline, il y a le banning qui m'a marqué aux alliés. Comme on a eu élevé Kulenga, il y a Christian Kandolo, Master Doti Fondo, ici tout ça pour la de la Marambouille, quand les alliés à Makasi, il y a le banning, c'est tout côté de la musique. Ok, Kakandé, tout petit global, les autres sont de l'église d'aujourd'hui face au comportement du pasteur. Il vraiment tout expliquer, prier, et nous communiquer et se permettre que l'église de nous est comme un peu dans la difficulté, passion, va commencer dans la difficulté. Alors, quand on mange déjà, tout le monde nous dit, tout ça, c'est ça. À fin, les amis, par rapport à comportement du pasteur, Les actrices, prise de succès. Après, nous avons les prises de succès. On est tout à l'heure de pasteur, nous avons ça. Ah, ça va aller, ça. Elle va jouer. Papa, ça va aller, ça. Je suis qui pasteur en bande à tirer le dara. Je suis pasteur en matière de tirer le dara. Qui va zérir à moi. Et bien, on a le yéndi. Donc, on va à capital dans un sentiment. Pour les autres, tout ça, vraiment. De bazambe kudima na poisse. Et nous nous dit maman c'est à ma vidéo zati. On va banda kosala ko bomba na et puis par après pour maman moto et puis mala moka. Oh basala wa ko. Basala wa ko maman. So tali kaka susa ba pasteur la tuo botika ba mikala ba ba nisi. Impressionnant. La personne est allée donc tout ça la bien des bonnes personnes mikala. Tena ne silike. Ba ba mikala. Tokotanga bakombo totizo ba negra ndila kinkande na nchekene ba émission makambo ezala ki pasteur na mutu a respect ba kongo ba ba lusi mais le pasteur comme il est comme moi ningo na ba pasteur ba banene mo mo la bilamba ba sisi ba mo la c'est basi et à l'église de réveil au final ba samba la sultan ala ta su de matin c'est je me sens tomber le sultan pas normal ba samba ba nano na c'est pas grave après ba grave ba mo la c'est pas caleçon et si me demande que ça va prendre non normal quand l'église de réveil peut avoir des petits moments on tient quoi qui ne va pas s'arrêter ou avoir qui ne va pas s'arrêter la mouille maman n'a jamais choisi ça c'est que je laisse ces blagues hôtel Maliboso voilà ça n'a pas l'hôtel vous avez une éducation de base ça n'a pas l'hôtel tous en éducation de au monde où on normal ceux qui aussi quand on suit là deux ans on peut me tambour le chiffre pour la poche on suit là on pousse nos chiffre pour la poche donc et on va pas donc tellement abandonné là on y va l'exemple dans la montée dans bazar là on a 5 personnes quand on va dans l'église dans les souvent passer ça on va succès et on va l'exemple kozala baza ebele to ezaka monongo moka ya moko kaka nde koso oyoka mamamaika baepesi esala basala baba pasteur te bate ebele mama ngai nayebi soki ayeke eza likambo ya succès kogere succès ok kogere succès eza plate te succès wana bakomi nango ekoma bango na kozoba parce que
pasteur na bango euti na nzambe te eza ya nzambe te eza babiloko babiki oyo bango bakomofunda ntango babiloko denile sasala mais soki elobi na église omona babikibayani lelo toza jeudi tokende kaka visite na église ya denile moku na ye wana atikala motakala atikala motakala nini oyebi mais soki na église na ye na chaîne ya télévision ezolekisaka bato te mais bato wana nga na komobanga banga bamoto bedime balanga na bamoto te bapaster banga bamoto osakana te yo somona moto atikeli motakala boye bato wana nde bakisi yango wana oyo baketso bablaki oyo peuple nini nzambe nalai ozomona lokola bozomona te balobi basili misusu eza etongo na fin il y aura beaucoup de choses c'est pas basigne à temps de la fin de tout le monde a fait la vidéo pour réfléchir à la confusion en tant que l'église c'est ça caractère la comportement na bango bakisi na bango ni na basala balobana na biso mokili ekufa na lande mingi tanto okura toyebaki no mokili ekufa na lande mingi siko tola na 2023 fin du monde à chaque jour donc soki yo fin du monde no yango wana tika nde tozovivre boye fin du monde ekozalaka te te ozala te oso fin du monde eyali hôpital nyonso omona ekangami bato baobota su te telema bana baobotama fin du monde ezala te biso nde toleka mokili eti tante na fin eleka te jésus ayo sani ayakuta bapasere motakala si Jésus vient bientôt aoyana kini aoyana Congo aoyana kini akuta denilesi mutakala akuta maikala mai mutakala akuta so bakenda so makemba aona kisa so likemba ni mutakala Yesu soka ye na Congo aoyana Équateur soka ye na Équateur te aoyana Mbanda aoyana Mbushimai so na kisasa aoyata akuta ba pasteur ba mutakala comment faire ça na kanda ozanga pena na bilamba comme ça de telama Papa solo kwa pasteur na nzana kobola ba pasteur wasi solo kwa nzana kobola biso tozatala manzaka ko peut-être oyoka na sang na la formé pa wera mandefu na suka pembe na bocha pa wera na komo kene déjà na ba 50 ans bazatala ba 40 caractère na obeka ba 50 ans pourquoi to sala buso bati et succès mo bazo ba succès limité ba succès ba jibera ba wera na sala yo ba tia mtakala ba pasteur piekero ba ba chantra wa ba bemela ba memela ba pasteur ba memela ba pasteur titile yo so na papa wa mukolo nani waza kuna papa wa nani wa timba ba tunelo mo papa wa na kuta salon asa tia mtakala kala yo kaka isa wa pasteur junior omoni ya patisa bande mbowa tribunal aux alenjours omoni tribunal awo ayemba ba déjà confusion dans l'église de Dieu quelle confusion ya wo la parole de jamais alors tout ce qui se passe dans la parole de Christ va agir par rapport à comportement ya pasteur donc kanda na koma la nguya ba pasteur zambali bisanga ko jisanga ba se muta ko jije ko zanzambe makambo bakomi osala donc ebebisi mboka yoso tokomi otala bana bakomi bafaser ebele mpona baprofesseur bapasteur naza na chaine na biso moko azotambola akomi mama na faser na komi na lemba junior oui omona bana koyema professeur bakoma baprofesseur baprofesseur bana donka bajunior bakoma bafaser ebele na banini oui lelo bato sotra babia mama tambola etele mingi église ekoma mikolo vérité na ya bible ya mama yokana otambolaka baéglise otalaka na tv mingi baéglise mingi makambo totima te totikala nango okopambwama okende poto okovoyage okobota bana okosimba mbongo mateya etikala wana yango wana oteya mutu vérité abongola motema andima nzambe ezalaka lisusu te yango tomona ke pasteur soki akoki kaka ndako moko motu aza na mbongo ebele akoyele baprofesseur lokuta kaka mwana oyo aza na kindoki papa oyo aza na kindoki mama botu aza na kindoki mpona nini teke mama wana boti yo wana depuis 9 mois memi yo na libu mpona bomaki yo te kaka ntango yo okomi mokolo abike oza na kindoki
Notre oui, ma fazer, ma tonne de belé, ma pasteur, trop de prophéties dans l'église. Donc, on qui parle ma cause, ma fazer. Parler qui si ma belle maman. Oui. Par rapport à la comportement, c'est bien aussi. Et là, comment ça m'a n'endap? Comment ça m'a n'endap? Parce que vu que le lobby que non, que là où 2 ou 3 sont ensemble, avant la Cassité. Pour le bien, on va te balai, bah ça va ni comment ça me ça m'a raté. Naï, moi si nana, bah tout que ça m'a tout na comment ça. Ça tire na kacha parler. Na pasteur. Ma pasteur, tu peux passer à ta mutu le roi yo. Oui. Maman, ngai pasteur pas, ngai pasteur pas. Maman, yo mo so za kondima. Okoza na problème no pina bo koti na kata chez mon obuki ma lobo beli za bo solution. Oni ba lo ba ke faut appeler na église loko o ke na ensemble. Là c'était bon. Maman l'église est koufi. L'église est koufi. Et le bilan ngai vient na ngai par sec manzaka. Alors bango fait l'église est koufi. Ya mutakala, ya mutakala. Mutakala boni. Loba papa oh nanyo. Soki kala. Soki kala. Et loko ya na bien. Boni bango loba papa oh wa sa publicité c'est ya ola na mbeto ya mutakala papa kala soki kala nini. Soki papa na kala. Oyebi komba ngote. Komone. Papa kala soki kala. Konga eka kombo na ete papa Mike kaka. Nani? Et bon, bilan tu voyais qu'il y en a évité. Bon, t'as là, nous, à tu vas foncer l'église Kalamingité. Kalamingité, avec les musiciens. Bon, musicien, c'est que maman. Maman, tout solo là. Tout solo là. Bon, on a pris Nathan, on a pris Starboy. Il y a un tatani dans le studio. Il y a un tatani dans le studio. Qu'est-ce que tu vas passer? Ya musique en mode wando bita kwa pasteur aza mutu kwa yo sentiment njo tutango yaka mama epona raté ki ngana musala nzambe na sima ka bible yepi sentiment ezwa ki na kana studio akina kuimbela nani nzambe wo comprendre ya yango tumela mosa pe ayebi si moso na peke na sima un pasteur ototanga bible obi na sima materi ya beton to na sima ya mama to nini eza mama tozotala yango partout ntango bakende osamba na mona molili toyebaka te nzambe amonisa bango kaka aza nzambe amonisa bango na poisa vérité bimi bapaster bakomi kosambusa pena doki mboka mabe montage te. Parce que tout ce qui est montage, pasteur ta badumisela bana ba professeur ba junior ba koma ba fazer ba bato nyokama ezaka montage bana ba koma ba fazer ezaka montage ba montana ngo yebisanga yo mona de kido yo mona bon si vous avez un moulin attendez excuse maman on dit bana ba pasteur ba kanga ba ndoki yebisanga domona mona pasteur bakangendo alinga pe ba pasteur misu ba église te ya ba pasteur nyonso tu ba yoka ngai pe na ngai yo ba yoka ngai il faut comportement na bango eza lokola ya Patrice Mubiai to frère Patrice o tu ko mona Patrice Mubiai to frère Patrice ngoi musoko te na ba jeki zengi wana ki woto bote ba Patrice bansembo ayembaka arapelaka bango alobaka vérité. Makamoko tu sais pas Patrice penda asa frère Patrice ngoi musoko grâce zali bote mingi papa umela osambela nzamba solo autant ayebisaka bango babula loka frère Patrice azala contre bango atia bango vérité et mutu azo représenter nzambe ifata mona boye yo ta pasteur auto kamba batembeli ngalo bango pena ko soki na balance na l'église na oya kala sali wana mais na bimi mbala moko ata mwasi nanga bimi parce que ma façon de passer on va se comporter pour permettre à la santé côté wana les enfants la fait pas chrétien to et donc salir réputation église comment va passer le binangai papa monsieur manzaka va passer qui moni kisi na bango basimbi
kisi basili na ba numéro na basili basimba ida so basali eloko wana basali biloko wana plita succès makasi abisaka ntembo moko boye ekobeta makasi donc ata ba condition na bango bapesa bango banganga na bango mike soko sala eloko ata bakoluba na bango ata bakosala bakozongela kaka parce que moi quand on sait parce que ba faux pasteur na ba faux pasteur omona mutu ane na mbongo ya malonga te mais église na bango sala ngo ya batole mais à église ya batole ngana ensemble te funa keka na église ya batambongo il faut m'appeler que nous sommes en église nzoka ma pesa mingi cet esprit ko kita place wana te omona église biso boya kana kaka ya batole wana place molimo mosantu pe saint esprit kitarani à l'église wana on église que mon a église mon a quelqu'un semaine limité église à monene église à boyer église à mpoka nani mama yona ba biso mpoka na lokolo pour vivre oh on va dire ba biso mpoka na lokolo ça une minute son ta koto ah so ko kufate oui on a ba on a dit mama wala ko tula ko kota wote mutu normal mpoka ko bimo e ko kota na ngolo se fa na lokolo e million na makilo kufa so bon quand oyo moi mobali wala ba biso ka mpoka na lokolo azwakata akufa te bwana ikomagate mpoka c'est na banina basombo pe kobima mama etalaka bamiracle okompoa omoni miracle motema mutu soki afongoli motema na ye omona nyonso ya bandaki kosala osala nini akotika mutu soki afongoli motema te ata kobondeli mpo na ye ndenge nini rien donc omoni mpena ke bapaster bazwaka te ya koprie mpo na mutu te paster so ateli yo vérité oteyaka ye bible ya 10 000 $. So oteli ye vérité akimi yo na église ozwa so dimi ya 10 000 $ wana azwa so tute bateyoka maloba moko boye oyo ekosepelisa yo oui ça va tozali ya mama par rapport à Matambo en rapport avec merci. Les églises d'aujourd'hui, c'est la mort. Ok, on a la même chose. Quand on dit mal à 2022, tout à 2023. Comment on a la mort qui est comme une délai, la ça. Depuis ma pasteur, on va le couper. Il est précis. On va le couper. On me dit qu'il y a beaucoup. Quand il y a la mort, il y a la masse, il y a la masse. Quand il y a la masse, merci, merci. L'église de mon fils est très bien. Cette église est entrée à 7 millions. L'église on soit passé on a passé l'église on est très bien achevé quoi. Pour ça on a passé. Il a passé le bon. Ouais. L'église est très bien achevé. Akizami na yolo siti ya rasuti. Na passé rebellion basila. Pas no kande batira mutaka awo. Donc on est tout bon amour. Mais on dit que utakana pene kwa miguu utakana ni kama utakana sacred biso tanto okola ko obana na bande na kata sacred class okoti na kitalatala oche na sama pour moi c'est mtakana na bakanyolo ngweko le local place to sala émission so to pande okola kama kitakala ba ole tellement ça dans la commune makasi alobi bato akokita di bon tikana na nabe bakilia na ba pasteur na pesa na kisi ya ba tira mtaka ngala yingi so ba pasteur ba zona normal na proposer le monde assemblée nationale l'Assemblée nationale la biso balongola offrande na dîme na bato de grâce d'église mais yango epesa moto makasi comment on va voter maloba papa ya kabilo kwati comment on va comme c'est comment ça va n'importe quoi donc Assemblée nationale pena pour population pena yangona il faut que les pena va payer le peuple la biso balongola offrande donc oyeka ko sambelo amen donc le pesa na hôpital donc pesa na hôpital to pesa bango te mbongo pesa bango et puis on makasi yango to tikisa bango takala succès za blague te mama na zo ebisa succès kozanga succès
bato batala bayoka par exemple ya kiti bapaster wana eloko ezomona bango bapaster junior bapaster patron e patrice aloba ngo ti paster junior paster patron e patrice ayemba yango te bapaster oyo bapaster patron okomi na mbongo okomi célèbre la célébrité ekomomona bamosusu okomi kodénigre bana yo ozomona ta neti soki penil na soki penil kozaka wana donc akomaka mwa mosi bakosa succès na bapaster so aleki pa paster oyo aleki pa paster aleki pa paster pétage ake susu bono des jours de côté na kati ya kisasa balongola tina ofrande ekoti na baeglise ya kisasa nazo soki église d'équateur emise en yo soka paster na équateur etikeli mutaka kasi awa te nzambe aoya na kisasa te nzambe aoya na bonoma aya na kisasa akuta bapaster mutakala mama oza journaliste d'investigation yo soka na este paster atikeli mutakala ososo image ya este paster ososo image ya mayombe kuna na ntsangano oyo paster atikeli mutakala okona na kisasa est-ce que bamona bapeti apakoli mwa yuvi tina makolo elengeteli abia te bazosambwisa bamama epuis ka toza so na moi de la femme bapaster wana fo bakanga fo bakanga bango so bakangi bango baboma bango oyo bakanga boketi fo bapandre bango peut-être babomi génération motakala ekomi normal mama en tout cas nake vraiment nake na pasi mingi ya koloba eyali me eza tv moya koloba loba mingi eza te yebaka kaka te leso eza te bapaster wana bakufa oyo pene eloba yango bapaster wana bipemba bamama na bango bapaster wana bakufa bandoki babebisi moki oki bakufa pena olamoki pena botali maiki soki nani wana soki nani wana akufi oyo boye akufi oyo boye akufi okoma osambwisa bato neti biso boye toboti mingi bana basi tobotika mingi bana basi eza soni par rapport ya nyonso église ya kisasa ekangama église wana ekangama bapaster ya motakala bakufa ngai mpo na ngai ataetelema mabila basala nzambe babanya kolinga bango mingi eloko basali na bisoto awa popase eloko basali epesinga mpena mpasi kotikala motakala epai ya bato boye na miso ya population na miso ya bato eza mabe makasi moto ilfo omiyeba ndenge ozali ntango oza paster omona namona moto ase baminaki paster namonaki motakala nai na tv namonaki motakala nai na internet ya bango ekomi nango normal ekomi nango normal mpo parceke ezali ndenge ya moto na bango mpona motu asimbi kisi eza condition banganga bapesaka esingaka bongo mais succès na bango eza nango kaka bango sans succès eloko eza te yango fo batikala bongo baokende te nana baeglise na ngai oyo po te oyo so na memi bana na ngai to mwasi na ngai baofuni baeglise wana te bon ngai batutu baolanda ngai bapaster nyonso tu oyo bazolanda ngai na moma oyo paster oyo akokontinue lisusu na busoba paster oyo akokontinue lisusu na busoba bakokuta kanda ya nzambe likolo na bango bakutana kanda ya nzambe nzambe azali moto amaseki te basakananga na nzambe te ntango ozali liboso ozorepresente nzambe tika bavandi ya motu parole de dieu ya motu sango malamu abongola motema paster kalakala eza lokola rythme na bino nyonso tu oyo kreki na bino bosali na paster nani oyo moi soki moi komoni nani nayebaka komona ye te bango nyonso tuna kreki na bango batikala mitakala bapaster bapasa yango mpenake bapaster mitakala nabenga ba bapaster mitakala bapaster tu bana mbongo ntango bataka na mbongo te kondiso atika mitakala ezalaki te
ntango bakomi na mbongo nzambe apamboli bango apesi bango nyonso bandeki koluka ali babi te biso mpe komi nzambe apesi biso babengi lokola nzambe ezoba me nzambe aza zoba te babandi kotika mitakala moniki ekaka nzambe ekomi kobimisa bango kwasa yango nalobi paster oyo akotikala lisusu bolumbu paster oyo akotikala mutakala kanda nzambe ekozala likolo na ye donc toloba mingi te natali na video nakoti na internet natali namoni mpena de temps paster olali na kanda kolala na éponge na mwana mwasi wana mpe paster mwasi alali ta tofilme me ye alali pongi tala niveau aliaki mpenza mingi alie mingi epesi apeti ya pongi paster alali kao yango nasengi na bapaster nyonso oyebi kosalaka busoba na yo osekotaka teke nzambe azali oyo akokontinue lisusu akomona fimbu ya nzambe kolanda ye naoloba mingi te mpo naa na kanda ya mingi ya koleka nayebike moma journaliste nayebike ezoli mingi te nga na baoccupation lelo nayebika mpona lobela makambo etali bapaster bon nasepeli mingi ndenge oyambi biso ezamba liboso te nakipini nazia bolonaki susu émission mosusu na rtnc lelo naza kaka na bémission bazobenga ngai lelo nasepela kaka nzambe abatela bino apesa bino bongo apambola bino te lokola mpambo bapaster wana batika mikakala po yo mpe naosambela nzambe apambolo te loso apamboli yo okomata na mutuka ya jimi alokotika mutakala kuna tokomi kobanga bino bajournaliste na bacaméraman na bapaster bokomi elongo tokomi kobanga bino yango omonike mbote na nga mingi napesi na famille na ngai mobima famille kulenga mabila napesi mete ya niki cooperative kulenga peti na ngai nani bien merci mbokani napesi peti na ngai moko kandolo christian masa na ngai donc ipondo napesi bamasa na ngai nyonso tu mwasi na opesa mbote te mpona mona oyo na opesa mbote te napesi pasi nyonso tu balingaka ngai nyonso tu na kongo mobimba mbote ya solo napesi bourgmestre na biso ya komi na lemba jasa kabeka twa eke mobali moto akomisi lemba lokwa états-unis bato amotambolaka likolo bapavement kota libulu eza lisusu te biso lemba nde makambo toujours yango wana apesi chef na ngai ya mibale gouverneur bobo boloko na province équateur mbotele mama mado bobo mosali na nzambe motema ya gouverneur bobo erik bobo papa na clara jérémi bobo mama clarisse bobo degia na province équateur napesi bango na mbote mingi na bina nsima kamera namoni jimi kapangala napesi bambote mingi. Voilà, merci beaucoup. C'est ainsi que nous allons faire notre émission. Alors, je demande de vous abonner encore massivement dans notre chaîne Dalma Congo TV. Si vous voulez, encore un grand merci aux responsables de la chaîne Kakamala et toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je tiens également aussi à saluer la famille Tango. Papa n'est pas salué aussi le révérend